Capage TV. Capage TV. On reproche mon dos. Mais on reproche mon dos. On m'a dit boya ne pratique n'est pas boy. Pratique. Équipage de l'oroli. Équipage c'est que il faut banto basenga ki mingi. Siko to boy ne pratique. C'est ça. Et là qu'on nini bojo filmer bino mi balé. Oh fantasme. Oh bolingo ngo yango yo. Bochana ka matoi bo filmana kate. C'est ça. Boye ko kuta ne sika bo sora ki première rencontre bo filmana kate. Siko tango bo kay kuna na mbeto bo ke ko filmane. Bojo filmane nini? Po wala kisa mwasi ke olingi ye mingi ozo kosa ye. Bongole ba ko yiba téléphone wa. C'est ça. Kono Deki Makuta, le maréchal, le roi de la royaume, donc Yende Makambo. O boy, o tchatembe, Mama nanga yete. Yako nalobi na yo fomo na dégâts. O barobi dégâts matériels te mais dégâts des habits. Boy akoma likolo ya ba saper nyonso na Kinshasa. Asali nini? Asali nini? Et la manini o ya lata. Mutu. Grand prêtre lokola banyar coach servos lelo 26 ans na mabede. Bao balata kabila ma bazalaka wapi? Bazalaka. Mais oyo nyar ko sa déplacer à Longwe Panama, la place Vanom. A du camion na kidi tina Switzerland. A combien que comme mon a leki na ye Rivenkono de Kimakunta. Le maréchal. On a gardé mutu munene. Na yeba ke fila po na mona mitu. Mais non. Wana zali Nyiragongo. Wana Nyiragongo. Koseka na pesa kanga kana na ko bambura mbata. Na ninga babuzo boyote. Na yebi ke bokiro na ngaya za na mutu ya munene. Ya ko saka na te. Wana Nyiragongo. Donc Volvo. Mutu Volvo. Na yebi safira. Na ko yebi safira. Mama nangai. No on manque fila secha. Capaz de manquer fila. Théologie o e koma mikolo vraiment pe koma makasi ke ce qui comédie akufi il faut moi si na ye aleka na TV. Yo bona ha idéologie on ndenge. Te na komi komona lokola basi yango ya biso ba komi ko seperande bato ba kufa. Na poya ngo wana pratique nenga na da poya. Toka njera moko. Ale tra oyo nga na poya ngo wana pratique. Mbote, ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant ofuta okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya venir pour tous et kokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya venir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Bojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Foot Market na Victoire
na marché de la liberté na njili quartier 12 toza na matadi toza pe na kipese toza na kasangulu toza na bomba toza bisika ebele. Pour plus d'informations benga biso tozali en ligne 24/24 na banimero na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo tokoassister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Toza wana pona kosunga to pe ko aider bandeko nyonso baza na difficulté quel que soit na poto to pe en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition les agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo ekendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes investir des vêtements beaux, durables et accessibles. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes.
des eaux commercial Kinshasa. Orée des eaux est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Orée des Eaux dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Orée des Eaux commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Orée des Eaux commercial Kinshasa, au service de tous. Capage Télévision, merci d'aba Onyos Bazolanda Biso, merci d'aba partenaire Nyos Bazali Banda, merci d'aba Onyos Bachara Biso Maboko, ndesi Bakasi Boutique. Kasi Boutique nous a invité la maman, la queen mother, Mbalio Sombo, ya Freddy Mbalio Sombo, mpaka ya Batu ya Fali Poupa. En tout cas, Yemoko, Pire Petit, ya Jibem Piana, Souverain Binadama, Asaïla Nachan. Queen Mother, faut te le bénir dans mon des matchs de mon cœur. Mais oui. Bonne santé, frère. Nangolo Yanzambe. Bonne rive kono pour le long de ma camoisa pana. Prêtre. Sentir à souka. La religion sentir à souka. Rive kono, bonjour, bonjour. Est-ce que boyari nakata Switzerland? Ouais. Maman Balioye yona nande kona eleki na ya motema capage. Oya kangi batonyo so penano kwala monyololo. Monyololo. Tobi mazate. Ba monta ko bimazate. Bavandi ye moko na vie na ye mama koso. Amona nyoso. Alors rive kono na pesi kaka bambote yoso ko tuna makambo. Non, tuna. Merci la Kasi Boutique ba produit eza awa ya Freddy kutatunga o ba produit ni na leli yango teboy. Tozana aloe vera lotion ya maboko, tozana crème ya elongi. Pona olongola ba ride, ba bouton, ba blo nyonso wana, tozana parfum ya maboko, désinfectant ya maboko, nyonso eza base à aloe vera. Tozana savon yango, crème à main, savon. Pona koskura maboko ba produit o nyonso eza na Belgique ba nyonso bani bazwango nani Kasi Boutique azana ngo muto ala tsaranga boke Instagram boluki Kasi Boutique publicité na epele kana ba émission aux numéro komeli Kasi ba produit wana o ya Cynthia de ko la qui s'appelle pour ba vergeture banduta kolongola biloko nyonso eza na Kasi tozala Freddy awa alobi ensemble veste pekaka et ça là est vraiment bien naza sur Hollandela yo mais oui, na WhatsApp lobi wana batapoto ba mama poto donc molati ya solo Kasi Boutique voilà balobi nyonso ya lia olingi o désinfecter maboko na yo olingo longola ba mbindo eza na ndoto olingo sala oni ba crème nyonso ya li benga na Bruxelles aza kaka na kaja bana lola Kasi Boutique e boko joyer pe boko yo kama solo pe ko mona ki ya solo mafuta eza ya solo ya Freddy phénomène wana o isala mahabati misusu ba incarnera ki bangote mais na lo monelo mo ozala na ya makasi soko yé na teni na ya Freddy
aux années mais ce qu'on lati Queen Mother au complet d'inspiration et ça rend ni pour incarner des personnes différentes et ça les comme nzambe apesa moto na moto donaye capable et ça don l'air na yaki on yaki Afrique sikoyo mama kikoso mama mbalio et ça mosala kolinga eloko yango na yebisa ka yo mokolo wana na bi capable omoni kolinga mo eloko yo moko mosalo yo lingi yo moko nzamba ko tshalo loboko et puis ko bosa na nzambe te na 10% na ye moko na zo donc eza mosalo nzambe apesinga lelo 41 soko nzambe asungi tokozala na showbiz biso nyonso okozala ezala événement epesa mina mwana mobali moko na kotanga komona ete ye moto alobi soutenir événement wana na yebi ete tala makambo nzambe asalaka tala makambo nzambe na lega na ba TV wa biso mibale to loba bazali awa ba grand prêtre to boka ka bango pe bazali to boka ka bato mususu zaka pona mbongo te vous comprenez to pesa ka banini te pona mbongo te mais na bolingo reconnaissance to zaka reconnaissance mais tala moto wana za musika na Caroline du Nord vraiment alobi ngai moto kende ko tuna basalo wana kende ko ngana ko zala présent na mwasi na ngai to akwa ko honorer yo vraiment na lelia wa to zana ba ministère to zalia wa bato mbongo bazali bazo panga mbongo na bango azuma mais soko na libanga yamba lo bwaka ngai bwaka mais 40 lero nazali c'est ça bo soutenir ngate c'est ko bolingo ya ko soutenir ngamo kolonini c'est ça to tuni point d'interrogation vraiment donc kala te tokozala ezali na komaka ndenge wana po nakotaka na mozindo ya lisolo na ngai nalobi ko yanga musala yango mama mbali reine d'Angleterre natamboli partout po na musala oyo na néglige ka yango te nazo leisa libota na nga mobimba nazo leisa na kufeli bande ko ebele bana na bango nyonso bazaka na musala oyo mais soko moninga na balabalo moni ya Afrique oya respecta ka moto nyonso nano oyo ka nga makambo bazo swana ka banini na bawa babiloko na bango YouTube so yo ka komba ya Afrique na yebi ko respecter leki pour leki pas respecter yo na yebi monene ya moninga pour lobi to yebite donc c'est ça ya Freddy to sorana yo en tant que Queen Mother oza maman oza na casquette ya Queen Mother comme maman idéologie o ekoma mikolo vraiment pe koma makasi ke ce qui comédie à Koufi il faut moi si na ye aleka na TV yo mona ha idéologie en ndenge te na komi ko mona lokola basi yango ya biso ba komi ko sepelande bato ba kufa autant papa zo bela yo za na souci wana te yo zo komi na ba souci mususu na yo ka kineti na kanisi soko wapi comédien soko artiste akufaki mais bato bayaki lokola bato amboko ya bakonzi na biso bayaki te ba misusu bayaka ya biso boye te ba et komini baye ko sa Nicolas Moussa c'est ça baye ko la Moussa eza malamu te eza makambo ya soni moi mukoto zwaka to yebi bakotika biso te tana moke batiaka liboko mais to yebi bakotika lelo mama première dame mama Nyakero Denise apesi biso hôpital tanga pesi biso hôpital botozo kende so kolela nini hôpital eza wana yo ko bimisa ta 1 franc yo te 1 franc yo te mais soko to komi koloba biloba loba soka lobi ke bakata to sambwe makasi loko baloba ko mbongo akala te to ko samba lokola mbongo asika parce que ozo yebe loko il faut yeba on moni télévision et lobisaka bato biloba loba makasi moto mosusu amoni télévision komi abandi kombona lokola ya komi chef de l'état kaka malobo ya yo moko ekokotisa yo boloko malobo ya yo moko bato bakoyina yo mais koloba malamu na yo liboso ya combien de bato bazana mokili oyo bazotala Kapashi TV yamba la lobaki ni na sepelaka tous les missions tosalaka na yo oyo nasalaka na baninga mosusu baleke ebele bayaka na ndako bato omonaka na tongo bato bakobenga na Freddy tolingaka yo yamba leo kaka po nengo lobaka c'est ça na fingaka moto te naza ko pesa nde naza ko reprocher monto naza ko reprocher monto oyo mena to boya ne pratique nenga na boy pratique ngai nzambe na ngai équipage to loroli équipage c'est que il faut bato basenga kinini siko to boy ne pratique nenga na zo boya yango wana papa na ko mi poma likolo ya pas ya pas atuka bakabo somo ya Freddy kitoko boka non
remerciement. Ah, remerciement. Alors, na bani na ye moko kolo histoire, kolo ya pesi biso le opportunité to vandawa, Riven Kono, Deki Makuta, le maréchal, le roi de la royaume. Donc yende makambo. O boy, o tiatembe te. Mama nanga yete. Yako na lobi na yo fomo na dégâts. Oh, barobi dégâts matériels de mais dégâts des habits. Boye akoma likolo ya ba saper nyonso na Kinshasa. Asali nini? Asali nini? Et la manini oh ya lata. Mutu. Grand prêtre lokola banyar ko servos. Lelo 26 ans na mabede. Bao balata kabila ma bazalaka wapi? Bazalaka. Mais oyo nyarko sa déplacer à Longwe Panama, la place Vanom. A du camion na kidi na Switzerland. A combien que comme mon a leki na ye Riven Kono de Kimakunta. Le maréchal. A que comme mon a ye tout le monde ba idolo ba osana ba image ba to ba comme mona. Oui. To il liste. Eza makamba ko soana te. Eza makambo ya pouvoir. Balobi ye mbongo nde acheli boso. Na lobi na yo akendeki na no classe. Asa mona na biso barumbu. Moto na biso barumbu komi na Kisasa Riven Kono gra. Abra ayeba ke lamba wata do teke lamba. Akoti Luanda bundi de Kimakuta. Koti. Roi. Malamoko na mikirio chobala. Wote chobala. Tanga koti chobala. Riven Kono. Somo. Mon makambolo. Somo. Na yebi ba te pele télévision moko capacité. Bazo tar. Balobi tango akoti chobala. Tanzabi nakai. Roi, maître Samo, maître Bigasumbu, qui toque, nenge bozo soutenir. Bigasumbu, nenge bozo soutenir toujours Riven Kono. Et puis na bosanité Andiris, olingola te lamba ya kitoko na katapa nama oluki Andiris, okomona yomoko okozala décider. Et puis na pesi susumbote na chikito mushashino azala kayaki awa nikema. Bilamba. Bango eza bilamba asamo photo. L'incontournable, la Katia Panama. Chiki to ayawa, ayaki pona makambo to solola yango ya cimetière. Alors ayaki yango, avec délégation peut-être au Tindaki, ayaki ti amoni masolo. Alors na pesi sous mbote na Washington, grand pays. Wane kiri balobi royaume. Royaume. Makambo oyo kabina o balata kabilamba. Lamba yali. To la deti na lamba. Mais j'ai lamba. Oui, lamba mais et puis qu'on a ramba. Mais bakolo lamba. Oyo ki yomoko lobi yo. Ngwanzute. Ah. Yo. Ngwanzute. Balobi ngwanzute. Côté lambande pour monsieur va voir triquer ba faux prophète il peut bailler si bailler ko koso ngabo mais servos na kosa lobi eza yo remplaçant lelo ba kolo mokili bana mombele ba prêtre ba vandi batali no pouvoir Riven Kono donc yo ndo tikali na masolo o mona yo moko idéologie 26 ans ya nyarkos na mabele mais ya ça il a mama na mausolée na ba norme ya kosakana te ya ba mikili ba déplacer nzoto ya moto ba kena ngona nécropole ba kamati ba lali si prêtre lali kolo idéologie ah papa wembe kumani vraiment donc katanga ki bango ba ke seremenea ya ka to take bangaya ba natuka mama mbali asuka alors na pesi mbote na Cyril kina fumu kimbangu na pesi bango mbote wana kake kirina ye na pesi lisusu mbote na Jenga Samuel kaka idéologie ndenge ya raka ya mbalo yo azolelawa alors na pesi mbote na Bimistique Louis Van Damme na pesi bino mbote bo soutenir toujours idéologie ndenge za raka penani to suka nando wana bongo to continuer ouais to zona image Riven Kono azoya ko déplacer penza nzoto ya Mowei servance Nyarkos 26 ans yango na mabele en tout cas et ko kene nécropole et ça vraiment humanisme moto azala rande boy azui mo eloko atali abinde konanga kola la place au tena déplacer to tche place moko oyo akopema pe na kimia par rapport à la reconnaissance et ça lui vraiment bien tozo idéologie ndenge zala ki na ndenge yaki mahambo lobama ki wana et puis tozo capable puis azan de connaître
ndeko na master kaka te nalobi aza ndeko na ye te po mbongo ebele oyo ebimi wana akoki kopesa ngo na libota na ye mais oui lokola akipaka mpe libota mais sikoyo akamati mpenza mbongo na ye po asala eloko ahonore moto eza bajete ce n'est pas donné à tout le monde yoka français non ce n'est pas donné à tout le monde tozala baimage epuis tozora mpo tocontinue ya Queen Mother. Tout le monde, en particulier pour nous alors, et nous, on a une robaka, ils sont simples. akosenga na biso banso nde toza boye tanke toza na idéologie ya grand prêtre papa oyo bamoke fuengenge bakalaka kuba 100% star oyoaaa petit aussi message yakaki na oyebisa bino bandeko na biso oyo bozalaki na bango ensemble oyo mpe boza na biso en tout cas to soutenir Yves Ekono le maréchal Yves Ekono le nouveau pape de la religion qui teni lelo talaka degré Yves Ekono. Ah, grand-père, aux amis Sigma B, yon a ben 11. Pape, t'as degré ma sali. Tu es sagi bango or boya. 10 ans de prison sans manger, sans boire. T'as degré. Bambo on a ma bomba on a ba chaussette. T'as degré les lo. Yon bon on reçoit ma tête de palais, mais on aurait grand prêtre Niakos. Degré, t'as degré. Bah tu vas aussi par-ci par-là, bah président Chikito Mouchachino. Tobo sanité, maître Chamon na bo sanité, Elisabeth et Papena. Washington et Gucci. Mandefa Pembe la Suisse. Mandefa Pembe la Suisse. Merci beaucoup. Yves Ekono, icône, vieux, aux amis Sigel Leven. Merci beaucoup. Balobina lobini Yves Ekono, Mbalio yoti. Masolo to betaki balobaki zaki rêve lelo comme réalité. Alors bana poto ezaki makambo ya rêve te nini te, réalité yango to moni awa. Alors awa ekozala mama na mausolée à Trevor Siniarkos et salami na Yemei. Pogno et pesami na Yemei Yves Ekono. Yves Ekono. Merci. Basaper nyoso bandimio. Oye salami na ne salamate. Après 26 ans ya liwaya Niarkose Mukaravia. Yonde osali makama minene tozalaki ya ba autorité minene ba président Chimbalaki, représentant valable de Mouchachino Chikito azalaki na miso ya Yemei Nixon l'ambassadeur de la presse tozalaki awa donc Mbalio yo bien habillé de Yves Ekono. Yonde balobi maître Chamon masolo balobi bakosela ke lamba makam lokuta te. Papa wemba lobaka Botikate. Acha mon vote on appelle sur Bambote si vous allez président Bigasumbu Mbalioye yo balobi confirmer ma solo si Yves Ekono mokonzi l'ambassadeur Yonde de Kimakuta Kitoko merci en tout cas toujours continuer nango et toujours continuer kaka na idéologie oyo tozana ya Freddy Mbalio Sombo Queen Mother ya Freddy boni ba image nan to commenter na ba image oyo ya Yves Ekono nde tolobaki que azana ekutu côté mais makambu ya boye humanisme ya boye to mona ngo lisusu comme rare pas ba congolais mais ko za mutu ya boye yo okoloba nini pona eloko nyoso moni oyo riva saeli pona Niarkos eloko da kolobi pa na yika nzambe apambola ye eza makambo toloba lisusu te oyo yo eza télévision eza radio te donc bango moko mokili mumbe moni balobi bango ne moto bakoloba nini na moto ya sali eloko ya boye donc nzambe azongisela ye abakisela ye po moto ya tana souci ya kosalisa baninga eza déjà oyo kutu akei nzambe abenga ye asali eloko ya boye bongo oyo bazotala c'est ça bongo oyo alingaka koyoka moto ala na pasité c'est ça un homme yango wana nde yango nzambe azopambola ye akoti ba classe na poto asilisi lelo azana musala na ye bon moi to robebelete musala oyo azofuta mwa bato ndambo eza kosaka na ta diminuer l'intérêt chômage Yves Ekono vraiment à peine raison ça la idéologie biso pe moi contribution Yves Ekono merci pour ça là vraiment bien ya Freddy to roya soustoya mambo arrivé na ba remerciement mais tous on a sous moi qui est sous na monde de théâtre bonne pièce à sika et bien allo téléphone ici la kilendi tozui mama na ba félicitations na kosi yote o elobile ki na ngai moko
ya banganga ya télévision abi ayanga na mona kayo pepe kali suka monument alobi aussi la kate oyo aye abimi lelo angai kingadie akei na ye malembe cobolo ya kosala mbala moko mambala azali nini asali aza kaka oyo mosusu ayenga naza danger elongwe courant ekomi moto alelera kolobima wana cobolo yambali asali nini aza kaka donc totaki kosala video tosali yango non motu ezosala vraiment tosali video tolakisi bato ntina ya video eza nini mpona nini kapasa oza na série na yo yebisanga eloko nini bozofilme c'est ça eloko nini bozofilme bino mibale po bolingo yango yango oyo botianaka matoi bofilimanaka te boye kokutana esika bosololaki première rencontre bofilimanaka te siko ntango bokei kuna na mbeto boke kofilimane bozofilimane nini po olakisa mwasi ke olingi ye mingi ozokosa ye bongo leba koyiba telefone wana c'est ça olingi mwasi yango jamais eza na sensi te alors mibali mosusu bakoma mayele kaka bozokota boye akangi telefone oyo ayembala moko ndenge olatia yango na mesa me ndenge akovizere yango azoboka yango kuna ta mpo na kobanga mokili eza nango toteyaki bato babi bravo l'artiste lere na silisi na ye kokota to alo telefone basi bakipaka lisusu mibali te bakoma kaka na telefone papa kuta uti mosala biso tomonaka yango kapasa nalobaki na yo mama na biso avandi bazokanga ye suki papa koti boyebisi camarade na ye alobi vraiment nzela nakipe papa c'est ça ezala lisusu camarade mpe atikali aza lesi asiliki ta nyongi mpe te oyebiki na sanzola ya mie makasi beba ya lelo cobolo oyo nalobi cobolo ya solo ya lelo alandi papa ozomona biso nga nazali na ba 10 ans nazomona ndenge azokipe papa azosolisa papa azolia na petit nyonso mpo mama aza pembeni na ye me lero te lero te okomona mobali na ye boye papa akoti boye mwasi bana asimaki telefone ajwani na ndeko ya mwasi na yaya na bango bana yaya na bango atia bango na lokata ya ndako akomisa bango baboyi akomisa bango baboyi alobaka omoni wana bana na ye mpe baza wana babilemba atia bango baroi na bareine ale akomisa bango ale ye alobaka nango omoni ndenge yazosala bisala lobi saka jwa libala na ye akosepela nzoka lokuta alokomi kotindaka mwana bana yango mpe ya lelo kupeka ya mokuse te papa akotala mwana amoniki oyo yanga te mwana ya ndeko na ye akosala nini akolia nsima nango bobengi tata asali nini ndoki te yo moko moto otikaki nzela yo nde moto ozobima kindoki papa aza na besoin na yo 2h du matin yo ozwi telefone ozosolola na nani ozosolola na nani papa aza pembeni nzoka mosusu azosolola na mobali azalaka na Caroline du Nord yango nomonaki na théâtre tolakisi mwana na ngai ya mwasi abebisi libala komofinga mobali na ye mutu winga mpe nayebaki ke bokilo na ngai aza mutu monene nayebaki fila mpo namona mitu mais non wana ezali nyiragongo wana nyiragongo koseka na epesaka nga kana na kobambola na mbata naningaka babuso boyo te nayebi ke bokilo na ngai aza na mutu ya monene wana nyiragongo nayebisa fila nakoyebisa fila mama na ngai no omake fila seka kapesa omake fila oui nga moko nayebaki ke fila aza nini mutu monene mais mwasi azofinga ye azorapele ye nabondeli ye mobali na yo abali yo na mbongo mobali lelo kobala oyo ya misala eza te mobali aluki mbongo abombi abali yo ahonore yo nde omonaka bana basi yango babongaka te batikala kobonga wana akomi ka na ba 155 akomi na basheta akomi kuna ngbu eloko te bakamaradi bakosi yo mpo bango bazalaki mama na ngai suka nango mwasi asololaka na mobali na poto na namona elongi ya mobali te na namona elongi moka mosusu afandika na tele wana bebisia ali mobali mpe ake kokutana na mwasi mosusu oyo mpe azomona makambo epa mobali na ye bamobali bakutani fila jweni mwasi ya makango ndako
Ali koto ya ifila pa yebisi ya lobi no banda lelo. Atoko olala libanda. Yo kaka. Yo kaka. Oh lobi ndenge wana toko talo ya kolela. Oh ah bon. Ba comment tembeti parité. Ayo kaka téléphone li parité ko. Parité. Parité ya bibeme. Akamati adui pas akamati téléphone. Allô? Oh je suis déjà arrivé qui ça? Allô tu vois? Mobile ngai. Wana kamari nenda tati linda. Tati linda pe bolole ade longlo pe koti. Akamati adu bolole ya mwana, akamati atini ye. Ale bon. Tati ni. Ah Amona mobile. La Rose Bombula. Vraiment. Yo moko zo kalisolo ipa Rose Bombula. Oh Bombula. Ah wana na Bruxelles. Tika boy. Kasi mama ya bana ya Pachot. OK. Ah ouais. OK. Maman va pas ça. Alors pas kende kotara wona sana na nini era kwa nini? Esika balala kasoko baye. Na frat. Esika balala kasoko baye. Kasi te soko esiko ye balala kasoko ye. Na frat. Proye. Teremi. Oko seka nini? Ya songi. Ya songi so ba bongo binyo so tunde balala. Ba misu pe bazar ndako. Bazar pere. Mosu pe azana na ndako. Ba se pe na ye na frat. Yo. Atuka oyo mama na chobora. Esika balala kasoba ye. De nangaro yakae. Tabirangai ndako ye bukara kufangana ye. Jamais. Atuka pa. Moi c'est lobina kene kotara na frat. Akota boye. Akuti eteni ya mobali ajaro kwa katini. Bongo sikoyo elongi lokola omoni nyama mai soko alinga mela bwato. Atara boye oyo mwa atate na Comment neni yekuta kinega tali mso koma kana musika na musiko bimate olati neni Amona Yes koyo kindumat amona baya marabari ya elolemu ana teremi pa amona liakasi ndoka ndai ko kutana na mobali ya zalo kwa pangole vraiment mobali elongi ya mabe comme on a DJ DJ ngo yebie oya to sala ka bateri auti ko bana ndoka mwasi ya DJ abali pangole donc ngai moko na tumo la kaya zana kina ya mongo mais très intelligent atangi saka bantu anglais atangi mais oui très nini très nini jamisa en tout cas moi c'est ata la boyenzo ka mobali ye wana aluka ya kozoge la fila déjà na boîte trop tard dikolo ya nini ya téléphone et bomi ba bala téléphone na baninga sangisa mobali na baninga téléphone na baninga garçon mosusu abengi mwana mwasi nazo mona ka biso toza bato totambola pona koluka ba idéologie ononi na kosa mwasi ayepe nako avandi wana akute na baninga banda kaka yaki comment bongo et comment charisme donc ya yeni so batunyaka maman qu'est-ce que tu prends un ken pasi misa kinga nikeni bembe ya nikeni ngai moko na jo mera na ngai bavaria le côté na jo mera pe soko sigre yo yene nikeni puis baza combien 4 oh batala ka ba mesa bana bazo bana mabe moko na kosi yote batani okbu atale kuna nikeni o kuna muso bon fort o na muso kuna nini nga whisky ba yepe na batobola yo libenga nyoso po ba on basimisa kinga mbongo ba ya ba mera o nyoso tu et puis moko na soko baninga ba maniko mera bazo lo bate bango misa tu azakaka onaye bateni mosala na ngai mama kikosot na telemi papa na tabatali omona kama le baningo kuna batomboli kamashi oyo kuna pe atomboli oyo kuna azotambola te miso eza wapi muka baluki tunanga ninga zo baluka kapona nini kwani kati bazo tumanguru kuna moyibi do ya uti na nzara na yena ndako aye kolia aibi bango nani ye mtani yangu ya retrouver what entraîneur tokutana kana ye boyo kanisi masolo nazo betera nani ba mera ye komera nyos na muna kaka yambario lobina na bulo adika kim ngabo ruka kim okumba bakolia yo lero ngabo ogo yako sibisa patara donc masolo yango wango tozo betaka donc yango wana me
Continuez liste. Alors, le quoi, tout ça, on appelle ça moi mbote, pas ya. Les qui n'ont Bisala, pardon. Nani? Bisala, baluka te. Sia. Tika boy. Bilengo bayoka ke pa na ye. Faute nyonso eza ya mibali. Okoki kofanda yo moko te. Oza na mwasi na ndako. Vraiment. Mwasi na yo na ndako akomi mabe. C'est ça. Bakomisa bango misala. Bokomisa bango nini? Lido. Ya ndako. Non, toi moi si na yo po ba pesa yo respect. Bimisa ye. Pas mona ke ya solo. Otokolata ka oyo eza brakité. C'est ça. Mais je na zo tambola kana ye. Partout. Yo moi si soko tali na yo ngai otali bo tali bo. Ba ye ngai te ba ko ba ye kutute. Bango ba dinga kane biso. Bon ba ye bike toko pesa, mano nana pesa ngai. Ngai. Obo zangi di kam. Donc merci mingi na pesi mbote na Nicodème Zola Nicodème Zola na kati ya Londres na kati ya oui na Londres après na bosanité Malungu Bienko na kati ya London et puis na bosanité Fulgurance Kenzo na kati ya London et puis na bosanité sous Vaticano de Bretagne pe tokeili susu na Lokombe Edo na kati ya Panama oyo babengi na Parigo. Et puis na pesi mbote na Jomata Masikini wana nyoso idorozia Rivenkono bango nyoso bato na ye bato bato royaume et puis na pesi mbote na Guilhem Maïndou le mannequin de Paris et puis na bosanité na Patrick Meka Ombre Jaune na pesi yo bambote et puis na bosanité na France Patrick Koti tapis rouge leki nanga leki yambali o Patrick Koti tapis rouge leki nanga moko donc tagayo donc journée malamu na kati ya Panama umera et puis na bosanité Roger Mafuta di Koloyoji na pesi yo bambote et puis na bosanité Bobette Miaki na kati ya Kisasa do en direct ya Bela na pesi yo bambote en direct ya Paris Bobette Miaki mwasi ya mokuse aliki meme ya mobali ya jaina koso na rengi et puis na pesi mbote susu na nani na mama Charlotte na kati ya London City mama Charlotte shala mama moninga ya maachanda yango mama na dadi mbone na pesi bino bambote maachanda mbote bokila lokonde fa pekato na kati ya London et puis na bosanité Thierry Sandala na kati ya Switzerland grand coach vraiment donc na pesi yo bambote o ya pesa somela biso ba camera azam na sina yebisa yo azam moto na ko bosa na kati moto yo ozai chasser masomeli yo mondoki yo bomana manda ko bosa na ete merci nzamba zongisela ye et puis na bosanité na Bruxelles petit nanga petit dida ndeko ya Nanette Lingosa mwasi ya mondele ya tongo ya nzoto mike alors na pesi yo bambote et puis na bosanité Coco Kiyodi moninga ya Mejengolambe na kati ya London City en tout cas na pesi yo bambote na yebi ke bilamba ya queen yezo kita pona fête mo bange ya fête muta olobela makambo nangeza ka capable na boy na ngaba partenaire originel international personnel boucle pata bozuye wa mukorango bokimisa ye ka ombule beta ka koya auya kaka et puis na bosanité amoli mabasa moninga ya ngada jangadios le grand Kerekoro donc il y a sali so yo tenga pété vraiment coup de madère to comme na suka merci en tout cas ba citation soko bakisa oui na ko bakisa to bosana ki likambu ya cimetière ninge sala ba mausolée na ningina na ibisa batoke mama ne veneme le kaki samedi na kati ya cimetière de la Gombe o to benga ki yango na tango na biso tango to ko la Kalina tu il est avant na après donc ezaki Kalina Leri wana wana yo nanu te Kalina donc ata tsunga te très bien tsunga wana ata solo te ne mosubo yeba kite ata solo yede siko mpona lero ata tsunga te wana biso na Kalina tozolo kota batondo lezo bimalikolo ya ba cimetière wana nanu binote na ba oyo ya karoka parapluie nini ya pembe nini paka ba nani paka te nini oyo ngada bosani komona ya pembe boye bon ça va et bungana oyo mapela te oyo bimaka lokola nzete ya bamisili te me mayebo ezo bima na batombo wana baobangisa biso soko ole yango eza mongo wa moto ndoka rien bana okosa biso ndenge bana lo bao melili mbuma ya lida ebimo na moto tozera tire bate donc événement monene sala makina kata Kalina riva tinda ki na bato to kitaki ndenge basali cimetière il faut soit niveau ya cimetière ne basali tombo kitoko pene ya propre na yango ba petit na biso saper ba kitaki zake boulema
Moussa chinois azalaki wana biso moto elaki ba représentant chef de l'état bazalaki nano esalama te Rivenkono de Makuta nano esalama te ezaka yo donc tozalaki wana bacaméraman balaki kaka yo moto alaki te na bosana te fali na benga yo événement boye bakorate te parce que ntango de Kimakuta okita Kisasa ezali événement donc kala te ntango mokonzi ayaka balobaka te mpona ndika donc ntango etikala mwa 2 jours po toza na aéroport eza ya koningana lifoto ozala de Kimakuta le roi de la royaume. Donc asali makambo monani na miso ya bato siko bayiba bana makambo sala ya mozole tango zo sala mawane zo mbongo ebimi na niveau tala ya makambo ya kusaka na te kapasa mbongo ebimi aya ebimi pozala pe motema malamu non nzambe azongisela ye elekaki kitoko tango tosisi tokena ikomela mwa secret mwa isika moko ka ndenge ezalaka merci vraiment Rivenkono na nyonso yo sali mama mbalo lusombo za toujours derrière yo oya boya yo ochatembe eloko na boyne komo yango nini komo yango nini ezali et yako répétition réception patrie ezali lo eloko na boyne pratique omoni ya yo moko ezongi o télécharger eloko na télécharger malomoko pour ekomaki tinda lisata malomoko oyo ngana po yango wana pratique nenga na da poya tokenjera moko ale tra oyo ngana po yango wana pratique alors merci à Freddy de revenir c'est dans le Congo Mpame. Bye. Merci. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Capage TV. Capage TV.